partout dans le monde pendant la vie à travers CNUCV balobi mo pepe sika makambo sika kande na baki na zana toujours pendant ce pays bino bino mo boyebi vraiment hein babi à l'actualité oblige mais les actualités mais ça la paix moi muke pasi ya moko ya basali na nzambe na biso ndenge kombo na ezo kendele na ndenge ya mabe en tout cas pourquoi demain voilà non pourquoi demain le on a tkana ambrienga merci na bande ko so bozui bo excuser parce que ba comédien bazala ka bongo ba comédien bazala ka na ambiance nango na bande sabino que bino bozo yoka et actualité mais et ça la peut passer moko ya basala nzambe na komba passer Moïse Mbie kombo na ezo kene kana ndenge ya mabe tango abimisa ki nzembo lo sambo zala ki o ba signe o be étoile o ache ba geste lelo lisusu tango abimisi album nene bité comment album comment album non nzembo za tango na ye o bazalo bakazo ba au nom de Gégé ninga solo bana to bité au nom de Gégé mais to moni passer Moïse Mbie abimisi ba maloba ya nzembo wana atoba au nom de Jésus mais ba to baloba ke eza au nom de Gégé bito to zona pona to quand la passer Moïse te pona to juger pe mututé ah mais to le bakara parce que pasteur Moïse za musela nzambe abimisi album na héros na sabino ekangi Kinshasa partout dans le monde vraiment na on contredire yango azate lo samba tango bimaka zaka na longa na bala bato so baleli na libala ba msusu pe bazaki libala na nzembo na bala mais lobi na bala yaki ke ba étoile atelemi na ba étoile asali boye muto ko iko juger akoko juger pasteur Moïse Mbie eza nzambe moko boto mokiba ko juger te mais tozo comprendre te muto nyonso zo juger magicien sorcier ne bino boye beta dame na eta vraiment na baki loko loko débattre yango ngambo te il faut na bina solongo quand même na bandeko et coïncider pe na kuta na bandeko na ba comédien parce que vraiment to vivre na bango musa moko hein to vivre na bango to zana bango musa to sala to zana ba musicien to zana ba comédien to zana ba théâtre yango na kuta pe na bandeko na ya ba artiste na so na bango pe par rapport ya sujet wana vraiment un grand merci à Papine Zola messe au propriété privée ba vie kuma papa motema mère et ba made in Congo. Un grand merci, un grand merci à Gianni Sitatunga pour tout banga muchuri ya Anita c'est de Switzerland moninga bata Jean-Marc Onzi tamona mateta sala. Un grand merci à mon vieux adieu Diogène Bobby Genève Mumba Paul Boanga gaz na gaz mon vieux yo yebi malgré au sola kilo yebi. Un grand merci à Babi les grands saoudiens Michel Linvo un bon tonton na kata Swabi c'est elle nous suivait Kangi Suisse vraiment rien à dire. Un grand merci à Gabi Panzo Babi les boss Mukusa Talo un bon tonton sola bien bande kolonga nyo sozo na biso famille Panzo Mba moi déjà pourquoi des miracles pourquoi des miracles non te ya kana nous omoni pourquoi des mêmes ambassadeurs nous abenga na pressé honorable pourquoi des mêmes t'as marre tout côté membre théâtre mais toi ça membre de série oui toi ça membre de série bon na cravate na chemise bon pourquoi des mêmes pour nous avons mboni non ouais santé kitoko voilà pourquoi des mêmes toujours en ce qu'on bumoto toujours normal to ça stolo bela par rapport à actualité et zo pesa bato mususu pasi bato rochula pe ba rochula mais balingaka ba musique nzambe et zo sala bango pasi na ndenge bato mona dossier ya pasteur Moïse Mbie ezo kindele dossier ya pasteur Moïse Mbie baso lo bela no nini on a des Gégé. Bon, a Gégé pas au boire avec membre famille na bango moko boye. Et puis libanga. Pour pas mise chrétien pe ba boire na bango. A ba no de Gégé a tseko mwande koni na kati. Et c'est ça ma bé. Ça Moïse Mbie ndoki azon voter bato ba nzembo asaka ba signe mabe ba nini nebite pourquoi te Congo zala na ko boye moni ba congolais za bato musu balinga mutu za pena bon aza musala nzambe. Mais azape misien chrétien. Ils ont bien pesé dans bato musu ba critiquer musu be ba linga yo. Ils ont bongo. Comprendre? Pour ma maman peut on trop ana ki non pasteur Moïse Mbie aza muta ba loge muta ba nini. Bon on a pasteur tellement za moto na nzambe après ka mingi.
il y a ça quand nzambo ya sambelaka a touché ba mitema bato balingaka ete ba ko masoko linga en plus balingaka pe su nzambe na sens wana ngana loba na pe na mingi loba te olobe le cause vraiment très capital et bon abandeko nyonso bazo traiter pasteur Moïse Mbie o abi mosel nzambe touchera été mais tout le monde ndenge bato bazo traiter voire même na boso ko on est bandeli pas comme buka ba cédé et ça peut na certaines églises na Kinshasa ba boyemba so ba banze ba pasteur Moïse Mbie été wana ndeza mabe eza bien te eza kitoko te ba buka ba cédé te moni bato bon de non c'est belanga na bandeko ba buka ba cédé on comprend batikelo ba sala wana eza bien te o bon mona ka ya pasteur Moïse Mbie bon tamsu ndeko no la la na ndako na tamsu bazaka ne pe mpumba diongo akenda na butu mayo e barati mais ola la kana yi comprendre batika ngo eza bien te eza propreté comprendre toza biso na biso ba congolais to lingana to eza mutu mota kena mona pasteur Mbie pasa okota makambo wana osala makambo wana mutamona ki asa na ete on so ko eza ka ba leçon di ya balabala ya libanda bani batika makambo wana eza bien te voilà merci pourquoi demain vraiment merci na yo na moni bandeko baza na bandeko msusu pe wana ozokota o mwana ve Chaka Congo mwana Chaka Congo abote na bumba yeyo tika boya solo eza ye mtolo bien mère taka ye mtolo bien bisa ponga na ebi Margot Langu mwana papa Chaka Congo je te salue yo pe ndeko Margot non moi c'est Gino Star Serge Kangé mwana papa Liwa identité mwana papa Liwa mwana papa Liwa na ebi que aux artistes mais au vivre na Congo dossier aux les cap ya pasteur Moïse Mbie na ebi te pona yo koloba merde est-ce que yebi que yesu pe na mukilo ba critiquer yesu ba critiquer tala ko tout grand prêtre yesu ba critiquer bon est-ce que pasteur Moïse aza mutu pe le roi biso et ça na ka ba les zones dika ya mukinde zala kaka comprendre pasteur Mbie na bazon pasteur Mbie na kata mboko yo alors tant à créer loko moko boy biso no ba fato yo kana no bien avant to bana ko sa ba critique na biso faut ko yo kana bien est-ce que aloba ki nini mais tu veux que ne soit bien té mbala moko to mi wa n'importe quoi entre et ça va bien té ba tcheke be couter na bango ba attention on a dégagé maman on est ba les ont dit vérité so fait on ba les ont dit parce que pasteur wani nga bon ba non le gégé na no ba niveau moko non ya bien té qui est ça oh même si tu les maman monde ma bête ya maman monde ma bête so comme ce que musana nze bon ko tanga ba kombo moko boy de kutu okuté bana na kuté na maman nzambe o mote ko simba te de simba zaka so ke bato mukili ka ndenge balinga ba ka ko critiquer ka bato nde yango na ba lo ba na marque na bango en tout cas faut ma net pour nanga batiko ba sala ezana bien te na miso nzambe parce que ça musana nzambe nini aba so ba critiquer bongo ezava ma bien te pour nanga vraiment take bongo na yo le bien bato bon pour le passer Moïse Mbie parce que à quoi peut occasion ya ko landa biso bon net nga pour mettre que Gino Star na bisa passer Mbie aza musana nzambe donc andi mama ko lata vraiment charge wana parce que yemo ko tu Yesu talaka bola mo so na biso bato muki mais bato basala mabe et bon so yé musana nzambe basala pe ka mutulo wa biso donc andi makaka ataka ba charge nyoso wana nzamba osungane ye musana ka toujours liboso de la nema mona bango te. Voilà, merci na bandeko nyonso vraiment tous les artistes vraiment merci to eloko ça biso ka pasi na ndenge to so mona ba komi ko buka ba CD moment ndeko na mona ndire faza pembeni ouais ça la bien ba ko buka ba CD ya pasteur Moïse Mbie to que ça la passe na ba église musu ba c'est décidé ba beta susu nani ba musique ya pasteur Moïse Mbie était ma copine Frida Kanga ba charme vraiment na bike chaque dossier wana Chimène Kiala moi c'est à peine mais je dis ngoy na bike anniversaire les gars qui to comme dossier à pasteur Moïse Mbie et ça là que passe na ça là de colorant plus artiste bonjour Belge bonjour bonne bien qui mène na monio pesa pepele kitoko voilà qui me quand on même inquiétude quand on besoin on a des gégé na ibte sokolo bani par bon moni ba ministère eza na capacité batu na batu tu comprends muto yo ayembela nkolo ako créer pe ba biloko moko boye et ça pe na ndenga mabete pour nzambe pe donc Jésus Christ a bayi ke botika basel na nzambe yemo roji mais comment biso bato mokito no roji ya basel na nzambe eza propreté au monde na tela mbaru jo eza lokola di sang de donc des sang de Jésus do makila donc ya Jésus Christ etangaki na croix yango na lati donc botika ba biloko wana eza bien te ko buka ba CD kitoko te so biso to souffrir boye eza po bitema mabe ya ba africain ozomona
muta sali boye bino boye kitoko te tande ba dalane ba pota PV président nganga de ngadios via zame ba poti via dae biso to lela via dae mais via zana mama ye mo vieti akebo hôpital minene ti via lelo zana mikili nyonso mona yo moko via lobake donc nzamba za bolingo donc via akuma kumisa nzambe koleka mutu nyonso osomona via reconnaître que Jésus oyo aza kati na batu aza kosala na ba vie ya batu botika Moïse aza la pepele osomona aza musala nzambe mais tomoni na ba église mususu ba se décider voilà bande na banoka za bano sinele pour moni ba bi artiste munene na sima na biso mbatasi ala tozela bino ye bazana ya lowi nese bino za côté artiste bazali tozongela ndeko na ngai Belcha Coco Belge tomoni pe na ba église mususu ba se décider ba lobby ke ni bon beta sous l'église banze ba Moïse mbi était na l'église bango voir même ba CD ba pasoli donc ba pasoli ba CD ya héros ils allaient album ya sika ya pasteur Moïse et ça la passe kati na frère pasteur na biso ya jeune oyo asala ke alendisa ba biso ba jeune aza ko prier aza ko bondela aza ko yemba en tout cas so boselelo kwa ningwana omone za bien te za pena bien te za propreté donc bato bazana ba bulu wana batika pena pasteur Moïse asa musala na ye na bonzambe ko juger moto na nzoto te na kati na nkolo nde juger moto botika biso nyonso tokufaka bakundaka biso ye moko Yesu akoya po alandela makambango. Merci Coco Belge, vraiment merci Natikio. Ndero msusu pas ali babi yaza anchuna baby. Vraiment on dirait to latinde mo quoi. Boni on to latinde. La mode maman. Boni. Très kitoko. Ouais ba combo. Bonga Constant. Constant to kota na biso caméra. To kota biso caméra Constant. Ono de Gege. Oui, ni na Kinshasa ya miso babi mikolo. Ono de Gege. Phénomène Gege. Frère Gege Sali c'est fort hein. Tu comprends peut-être Gege bon. Et le bamanango Gege selon batu. Pour moni mutu mususu alo bana Gege ayoki na nzembote. Ayoki nzembote alo baka Gege. Mais basomba si Dieu peut toyoki pour selon yemo pe frère nda yebi. Bon yemo kanda yebi so lobi Gege to Jésus yemo kanda yebi kanda Bible ba ne juge point to juge pété to telara makambo ka ndenge kendeleka ka to yoka kaka mais ba confirmation vraiment clair et ça vraiment té ba musique Gege ba musique la sirène moko ya séduction ba musique ba signification ba Gege ngo déjà ebimi ba na internet selon pasteur ba to ba bi bazo yoka ba yoka ono de Gege mais passer mo ka bimisi ba maloba lobeza ono de Gege te eza ono de Jésus. Bon omoni kande ba lobaka mo l'air yo sali pe lo na yo ya na tout un gouvernement ba vendre na po bando critiquer ngo eza pe na tout un gouvernement ba vendre na po bando appuyer ngo. Bon ezaka ke yemo kande yebi vérité o yemi na kati nzembo ya lobi ke eza au nom de Jésus mais bato lobi ke eza au nom de Gege. Bon ça n'engage que eux bango nde ba comprendre dans le sens na bango mais le vrai sens eza o yemo pasteur ayebi. Donc on est dans le bon moment ngwana na bande connaissance bazola nao parce que même si basi bapesi ba décision que oh il faut pas que ba musique ya passer Moïse bande le kalisu souté na église bango ndo beta basu souté ba buki ba CD donc mabe continue to ba mabe koti bokolobani. Bon ezaka ke bazo ba décision ra te ke pasteur mbi musique ne wendo le kalisu te ba buka ba CDT décision ezane ke ba lo bande ke porte lo la ba kangango mais le roi ba suka ba décision buka ba CD donc musique des côtés na ba chomba bato musique des côtés na ba ordinateur donc ils appellent musu bazana na kata ba flash donc au moins le frère aza jeune pasteur jeune frère aza komeka ko édifier moi ba jeune lisusu donc ezaka ke ya ko ebisa ka bande ko moi bible yango moko ya mbela du betrachan so c'est la bible ma bible na pe ko barre bible na pe ko fungelo penzela ka bible na lobi ne juge point donc to juger vraiment na banzembo na été to kande o ezali ba instruction o nzamba zo tena munoko ne po pesa biso poto meko tambola voilà pasa Moïse mbi azolanda yo pende olobi akolanda yo pe bien batio ba kolanda mais comme liloba to message ni ko transmettre na bon message moi on a retransmettre pas pasteur Moïse mbi et pas na ye moko mukolo nzembo bon ezaka ke po omoni
bato baloba eloko pamba te bato bakoza baloba eloko so bamoni ke trop basini wana eleki trop makomo mabe sur yo eleki nde bakondela baloba biloko wana bon message on a transféré par pasteur Moïse Mbie na tenir rigueur te mais soki ke eza asala yango ya solo nde bato balobaki ataka basinya mabe ya misapi kende bato balobaki azoyemba na bakomba bagege soki ke eza ya solo ki asala yango notre frère vraiment atika to juger te mais jugement nzambe ozande ya yemoro na dernière demeure na ye yende ozala juger mais soki ke eza pe ya bongo pete eza ke asala nzambe ndinga solo a continuer kosala nzambe ndinga solo bato pe bolande kaka to soutenir toujours mais soki pe ke eza ndinga mabe kande to loba boye to loba pe lisusu donc biso mona to juger avant nzamba juger. Voilà, merci Ndeko, merci vraiment la disponibilité. Non, merci la bande kono sozi libaku ya kolanda biso en tout cas biso c'est elle TV une équipe tanga to loba. En tout cas mo sala nzambe ba jakete. Non ma bande ko msoso mo bale. Bonjour. Bonjour maman. Malamu. Dossier Guégué. On loba nini par rapport na ben vraiment là on s'est présenté comme on a eu à botelenga eza na unzola nazol Bitiamana donc naza artiste et groupe Liziboy Fondation il y a président l'a dit Sobé les phénomènes le roi du rire quoi number 1 dans ma comédie en Boka Congo dans phénomène l'a dit Sobé au moins naé en tout cas vraiment maman na dossier on a gégé sur le tape na tout aussi makanisima na bible baloba ne juger point en fait que nous soyons point jugés n'était sur mo qui les contredire ngai wana bato akoma bilendi bakoma yango en tout cas mutu na mutu azalaka na bandenge na ye amilaka makambo na ye biso ba congolais to mesana mingi ko critiquer ko boulé bato mabe aza musali na nzambe ye moko ayebi gege wana soki elakisi nini parce que ngai lo na kolobaka eza bondoki mais nayebi na ngai yango te mutu oyo akjija muninga mabe seka ye pasana o mabe donc le ko na exemple la mukie présent na ngai phénomène la dit Sobé bato bakje ke ate phénomène so bazandoki aliaka bato esobe boye mais ok côté na piko za pemina mutu eso baza bon donc ezekula congolais a mesana kaka ko buleka kaka mabe donc yeza musali na nzambe awasala musana ndenge sengeleli yimoko ayebi ndenge azomela makambo na ye mais totika nanu ko bebisa réputation ya bato parce que eza mabe yena niveau ya komi to musu yokutu okomaka yango te to musu na famille na bino pe donc mutu ba kozalaka te okoma ba niveau wana donc eza malamu te pasteur Moïse Mbie na opesi bambote bele sika zali donc asala musala ndenga asala musala donc mokilito critique kaka donc lelo ngaka diambuko na obunda so Kongo etingaka bato abenge na sindikisi soki na bi hala subahala watanla bato balobi nini ke asimbi akoti mama mabe donc ça mama nzambe donc apela musala nzambe oto respectaka baliba mne tout yokaka ngo esimbaka nzambe abatela ye ba oto azo ba o eza bondoki gege so zani non gege eza eloko oyo ye moko ayebi parce que balangue ezebe na mokili soki eza anglais soki eza mo grec toyebi te donc biso ya congolais nde totika kobulaka mabe donc tobulaka mabe te donc peuple congolais tobulaka mabe te donc soki ozobule mabe okotikala kaka mabe donc pasteur Moïse Mbie tozawa tostenir yo okende liboso donc merci maman donc nzambe azaka toujours nzambe tobulaka mabe te merci beaucoup ouais. Merci vraiment la bande connaisse vraiment to comme na souka mais bande comme sous pe bazali muto pesa vie na ya wawa mbote nde mbote mama boni calme to ki grain venimeux le kawa yango to ye to lobela le venimeux za nini oui on a des gege mkolo donc j'étais bien c'est comme na ba gege eza nango bongo te mama moni mukili zaka boye mutu sasa loko na ye sasa loko na ye bato ba ngaka ba lo ba bilobela ba bile pourquoi oya lobi bongo te mutu ko juger ka ezaka nzambe okopa ba bile juger point est-ce que mais comme des fréquents na losambo ezala ki o ba étoile ozo sala ba signe na maboko ba nini et comme sous na tango la yo no de gege et o comme na e bara soki nini ba kombo belezo bima ba misi gege ngoza za sirène il paraît que gege ngoza sirène ya séduction mso moye to yebi yango te moye pe to yebi mamba ba sexe te yebi mamba ba science te moye to définir gege ezate mais tellement que pasteur Moïse Mbie aza mosala nzambe ndenge zoloba mais la skozo kena ndenga faux yango na benelo ba ndenga faux mais ye mo alebi o nini ya lobaki wana ndema mususu ba yebaki arabe te okopone mususu ko ba ko ki arabe ayebi yango te mais akokena ba ndenge na ye mukileza bilobi lekebelele mutu nzamba apesa étoile ya mutu
bamisu balobaka simbikisi bamisu bana bandenge na bango ebele mais ngana isaka bolanda wana te muta batu anika mutu simple mwana na nzambe simple ye moko ayebile pourquoi lobaki eloko wana okopone ngana ko juger mutu te ke pourquoi ni lobaki boye pourquoi ni lobaki nzambe boye yesu boye non nzema yesu abeta mina bakombe belé abenga na bakombe belé o ngana pe na msuto yebite okopone do il faut batu na pe ye moko gege wana azanani elimo satu nini bimisi sika okopone c'est bon menga kombo na ngai Rachido Kosha na mwana yesobe bato babunda pa yesobe bana yesobe bazebela ouais ah pena to sa musala na biso kande ezala merci voilà merci à Canes Lelo Jojoba moi ce qui te connaît ça Lausanne merci à Kumwa papa motema mère et babi made in Congo babi mon vieux Diogène un bon tonton na kata ya Suisse on a sola bien vraiment boyo ça no kilina o papi mikombe na kata ba Belgique wana na bosso donc vous êtes belé on a rassé elle nous suivi nazana artiste et comédien Gilva au sein du groupe Sinark. Gilva dans Caleb. Oh Caleb Dukeba nana mwana a presse motonangi o komate nana mwana Gilva awa et ça linga moi bien na monis mwana ya président Caleb na PC motena famille na mo biska bazali donc nzambe apambola bino alors Gilva Bien, santé vraiment posée. On va bien Sinark vraiment da groupe qui bon nzambe makasi débute Gilva avina par rapport ya makambo zo tambola par rapport ya pasteur Moïse Mbie no de gege basine ba étoile ba maboko donc kaka yembo ton abimisaki album oya losambo zaika bon lio to moni abimisi lisusu héros manzembo tango na e donc comme nzembo zo sala succès mais na ndenga fosiko. Bon, merci beaucoup pour la question. J'ai beaucoup de respect et pas pasteur Moïse Mbie. Normalement, ce qu'on a volé artistique. C'est-à-dire, Bissonnier sont des artistes. Qu'est-ce qu'on a volé artistique? Bisson sont des artistes. Tâche quand on est au Kaboula, Bisson, il y a la musique, on a le théâtre. Au monde, Bisson artistes, premièrement, nous sommes les éducateurs de la masse. Nous avons pour édifier masse. Donc, on est sur Bisson de Bimisaka, et Zakara pour éduquer masse. Du côté théâtral, je crois bien sûr dans la pièce il y a groupe Sinako papa langa président Kaleba Salaka. Comprenez ça juste on a pour tout éduquer masse. En ce qui concerne l'album il y a pasteur Moïse Mbie na koloba artiste nyo sur la stratégie na ye. Ay munam dans la stratégie na ye. Abi ke na osala eloko oyoyo pour ne capter public. À partir eloko oyo na bi ke capter public et relobela. Et ça peut-être stratégie na sali ke attaque album na ye. On a des bon, au nom de Gege, à ma connaissance, on a vu que Gege est sirène. À ma connaissance, on a vu que Gege est sirène. Les sirènes, bah, doit évoquer. Maintenant, on a vu au nom de Gege, on a bon. On a personnellement habité. On a fait le cas, il y a mon kobotu nae. Artiste n'y a sorti à ça la relore nae comme comédien, sculpteur, musicien. À ça la sentiment nae moko. Ouais pour ça gaé. Abimisa vraiment ouais ça posé à monter manae. Donc personnellement, le pasteur Yemoko Moïse Mbie que j'ai beaucoup de respect. Pourquoi le bac au nom de Gegewana? Mais le pasteur Moïse Mbie est tout le proche collaborateur. On a pas signalé bino bureau entourage presque entourage à pasteur Moïse Mbie. Bon, on se va au bout à Koleka. Bazo boy vraiment mettre ça quand même effort. Il y a cause bon car convaincre vraiment parce que ça vraiment touché et surtout les bazo ka l'église nous déjà à Kinshasa bazo décision. Le bazo banze monaité après voilà sous ba comme ko buka ba CD donc baza vraiment touché na éviter au lobani. Bon, personnellement, on a roloba kobuka œuvre humaine au mudasali admisi énergie moko quelconque et ça vraiment bien té. Mais la meilleure façon c'est juste ba lukaye le concerné pasteur à quoi expliquer. À quoi expliquer c'est simple, c'est la moindre des choses. Sentiment pasteur, ils ont peut-être sentiment dans l'haïté. Tant qu'il y a le bac, on a façon moko boy. Mais sauf faut retourner pourquoi le bac bato obe ça ba recherche wa tanga moi liko ba yebi peut-être signification le konso ngol banine Bible biga ne juge point en fait que vous ne soyez pas jugés. Voilà, merci Gilles Vazongela Moussana vraiment biso to komi na suka vraiment na libéré quand même. Na repé ça dédicace na pesi mon président Caleb. Bienvenue tout Keba ici na France précisément na Paris. Papa bana bazaraka to sala Moussala. Lundi déjà tous na Gozen. Je crois bien ba Rolandango
baolanda na pièce na biso baolanda comment est-ce que tokumisaki nzambe wana na groupe ya bonzambe ya bambote ebele na bafani na nga nyonso partout place bozali na pesi bambote ebele. Merci beaucoup. Voilà, merci Gilles. Merci vraiment to comme na suka ya émission biso to loba kana ngana loba ngana clôturer mais bande comme sous bayaki. Et là ngana ngana lo biso to loba c'est illusi to loba ne jugez point. To tika basala nzambe moka juger bango mais ba musicien, ba comédien, ba artiste biso to batu moko ba landela biso donc to batu moko batu ba landela ba vie na biso. So lelo anga ko mola ta bag mo bo se pas marque ni nango. Baloba on chabaga na kabalo balem suma solo ezana. Soki musicien mo ba salelo ba olanda to mona ka fali pupa ba landela kango maka fali pupa za artiste et musicien to ba profond musique mokili ba cheka ngo kate siko to senga na ba musicien chrétien hein to évite ka moment collecteur mo ba biloko wana. Soko ataba signe okosa ozosa signe mo normal mais ba interpréter on ndinga mabe donc interprétation eza ndaku ya Congo ndaku ya congolais donc congolais biko interpréter li comme nyoso na façon na e donc ngana opesa ka passer Moïse Mbie ba courage batu ba yeba te place biso to banana passer Moïse Mbie na koleka na ko banda te a kolobango na TV mais ngana opesa ba courage. Ma frère Yves Baebi, ma frère Kaza, ma frère Mike Kalambaï, ma cordon. Donc tout ça qui va m'équipe moko, on doit nous soutenir vraiment étoile de louange. Hein, puis on va tout le monde va abonner. To éviter, puis on peut se passer à Moïse Mbie courage. Ce que c'est solo, nzambe na yebi. Ce qui pesa lokuta nzambe na yebi. Et l'autre no story so ka foza ka makasi faut surmonter nyoso wana. Hein, conseil na ngeza ka ngwana za ka makasi surmonter. Ce qui vraiment réellement eza nango gege wana batu ba lo bate. Gloire à Dieu. Ce qui pesa ka ye. Donc to ebite nga moyena na condamner auto na juger auto na kotelo awe eza tanga na pesa ka courage. Zalaka makasi za mosala nzambe mosala basala nzambe zaka nzambe ne mutajira bango biso awa toza capable ya ko juger bango te so bo sepe na bilil o bo pesa bango merci na Anel Mlova pe Golo Maela un grand merci à Papine Zolambe son propriétaire privé Moabi papa Janice sita tunga putu banga muchuri Janice sita tunga putu banga muchuri Anita sita de Switzerland moninga ya bato Jean-Marc Nzita mona mateta solo merci na yo merci à Michelin Vo le grand saoudien la casta Suisse et Canes de lo Jojoba na bosani ote bande ko sozola na biso mon fait adieu Diogène Genève Mobimba un grand merci à Chimène qui est là na vena paparazzi on vena paparazzi na bosani ote Judith Ngoy moi c'est à Pembe merci na yo merci à Gabi Panzo merci à la famille Panzo merci à la famille Lupungu merci na ba chrétien nyoso na bande ko noso ça bino botiko buka ba CD wana ba lokota ki angote ba bande ko ngai Frida Kanga ba charme ba CD wana ba lokota ki angote Fleur Rose ma chérie na mona ki o check ngobi mabe koti nango mais oui mabe koti ou pas mais botika ko buka ba CD pasteur Moïse en tout cas moi je suis contre. Botika juste nzambe sala bobuka ba CD na été eza malamu te merci vraiment merci de bozake belé ngana za awa non samsa mona ba comédien mais tellement nous sommes sala ke au sali koto we au simi pe micro ya mo na zo bino ba comédien ba réagir pe par rapport ya sujet ya gege donc to yeba te ce que ça nini nzambe yemoko yebina ba kolo gege wana ba biso gege wana ezali vraiment merci ngana bilo to kuta la prochaine numéro émission ici là portez-vous bien bye. C'est Elle News TV à Christelle